na droit kobeta munduki na ye ali boyete soki policier abomi moto ezali policier wana tilo monde ba responsable ali boyete bitote maga awa tote maga awa bito bitote maga awa ya koto Omega, tu souffres pendant 61 ans. Dialogue, pas de dialogue. Tu souffres congolais a souffert pendant 61 ans. Peuple indépendant, cette fois-ci, nous sommes un peuple conscient. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas un peuple mouton. Nous allons régler cette affaire. Ma politicien, l'église trop se trouve dans ma politicien. Nous allons régler cette affaire. Et maintenant, cette année, sinon, n'a pas fait. C'est calmé. Tout le monde mais s'il y a que le peuple congolais qui se manifeste, pour la droite à Bango, à des militaires, il y a des policiers, bête ma sas, bête ma gaz. Vraiment, tu l'as dit que c'est tout le monde. Le Colombo est content la Simon dans la moto. On va foutre la peuple dans la balabala. Même pas la police peut remettre en cause nos prérogatives constitutionnelles. Parce que nous avons des droits, nous, en tant que citoyens, et nous avons l'intention de faire prévaloir ce droit-là. Tolobi, c'est ni politisé, Toboyi, Abou, Pia, la patrie ou la mort. côté na droit kobeta munduki na ye ali boyete soki policier abomi moto ezali policier wana tilo monde ba responsable ali boyete donc tokolongwa awa tilombo tombola maboko nao tombola maboko est-ce que bamoni mbeli est-ce que bosimi mbeli est-ce que bosimi mondoki oyo ali dépolitisé ali boyete toboyi seni oyo ke alobi kolelisa bakongole na 2023 alors mpona yango ndenge ndeko adria asa alobi awa nyonso tokosimba na biso banso biso moko balidere na bino tokozala liboso ya liboyete basala oyo balingi mais en tout cas tokose défendre ya liboyete kotika policier apeta oyo mbata te ya liboyete kotika policier apeta oyo mbata te ya liboyete oka yo etelema esika na yo napena telema esika na ngai ya liboyete oyali bangoma na bango te oyali basi na bango te s'ils viennent nous agresser, nous avons le droit constitutionnel de nous défendre. Ali boyete, toboyi ba gaz, tokei, tokota asiti, tokoyemba, bazembo nzambe peut toko sa desa batu na bana nzambe, bona koloba, bosi na ba délégué ya Chilombo na Kabila ba bima na CENI. CENI ezalobe dirigé na 8 confessions religieuses na bureau nango ali boyete. Donc voilà des messages na biso mokolo malelo. Alors to lobi de kwa biyo lobaki nini? Donc balobi akende bazotanga bazozo ba premier ndenge na ndenge me misala ezate tolingi nde muto ya kusimba mboka akopesa bana misala na peso liloba papa mbote nano pona bino bana ngai komona ngai nga naza chef ndinga na secteur ya Lobo zone nanga eza fesh naza musuku nga naza chef ndinga o aza koko na ngai ndenge na simbe boy kasongolunda mengai eloko nazala ngo posa n'époque ya Mobutu nazwaki salaire ya 5 ans me banda lelo bakata ngai salaire na ngai soki nazo kolanda makambo ya Fayulu dossier ba bloka ngai bachanga biki
rouge. Nazolinga tango Fayulu akozwa. Nasa soki Fayulu azwi ezali akozwa. Muzito azali. Mais eloko na lobi wana yaya. Pona ngai ndenge na vandi boye ngai komo na ngai o mama boteli ngai ya mboka. Komo na nga kuma kutukwenda tekila zaya. Muhombi semba. Menga na za chef ndinga. O aza koko na nga. Nga ya olata nga singo nga na za nango te. Yango. Fayulu si amona ngo. Ya mboka na kutimi. Mais papa ya soki omoni nga na yeboye na lati pantalon bino ba na nga bozo lata boye na kecho yo ya mabe na ye Fayulu. Ndenge nga na loba avanga na kozonga na mboka. Fayulu asala nini? Avandi na kiti. Sima na ngo nga na sa nini? Nazongi na mboka na ngai. Nga na za chef ndinga. Ndinga lubabata. Oyo koko na ngai. Eloko na lobi na yo. Tinda ba filme wana nyoso tu. Epa ya Fayulu. Soki amoni ngai te. Alo bake mfumo na yebiete mais soki nga na Fayulu to vanda boy. Eloko na lobi na yo papa na yeli awa yango wana. To ye biso bakonja mboka. Ya lati mukonjo. Ngai naza na pantalon. Nga pe na lataka mukonjo. Moni carte na ngai ndenge zali. Mais papa makila ekotanga te. Eloko tozala ngo posa. To bongisa mboka na biso. Bandundu ezwa prince. Banzela nyos ezala normal. Poto sala nini tolia. Tala bana ngana yena bango. Bango. Ngai na za chefu coutumier. À part ça, to ye pona makile sala nini etanga te. Ata policier abeti boy. Bana nga boza awa. Soki policier atie munduki kra akoti lisasi na chambre. Chali boko na mabele. Moyen leka lisasi. Tala. Obomoni yango. Ekobeta ma te. Abo pia. Ngai komo na nga kuma kutukwenda tekila zaya. Semba muhombi. Me na kombo ya groupement ona zula bokonjo batielanga ka zekedi oyo. Chefu ndinga. Tinda ngo partout papa. Naza parti prite menaza parti pri moko. Pona nani? Martin Fayulu balobi azalaki sénégalais. Abo nous voulons rien d'agresser la mouvement citoyen bango ils sont pour représenter la population. Non, la désignation, il y a président, il y a Séné avant consensus national. Parce que cette question est une question d'intérêt commun, une question de la souveraineté de tout un peuple. Un groupe de gens n'a pas pu se comploter, n'a parlé pas. Réclamer ce qui est nos droits. Nous avons constaté la mauvaise foi de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de persister au pouvoir. Il est en train de malmener nos députés pour voter des lois taillées à sa mesure. Alors, étant que mouvement citoyen, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est inadmissible dans un pays que les messieurs puissent persister au pouvoir tant que le peuple congolais est en train de souffrir. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui. Dernièrement, nous ne voulons pas la déportation de la CENI. Nous n'allons même pas lui permettre de glisser même nous. Oh yeah.
Et Félix, aujourd'hui, la seule chose, c'est de comment se maintenir au pouvoir. Donc, soyez conscients de ça. Et parce que nous sommes conscients, on est venu, on va revenir encore demain, après-demain. Nous savons que généralement, on finit par nous réprimer, mais nous disons, cette fois-ci, nous allons résister. On accepte tous ces policiers-là que vous voyez là. 90% n'ont pas mangé. Mais pour nous réprimer, là, ils sont prêts. Donc, nous, c'est qu'on veut que les changements arrivent. Et les changements ne peuvent arriver que par les élections. Nous, on n'a pas les armes pour faire la rébellion. Nous ne voulons pas de la rébellion. Nous avons choisi la démocratie. Mais si la démocratie est devenue un obstacle pour les ambitions personnelles de M. Félix Tshisekedi, et bien dans ce cas-là, c'est la violence qui sert la seule réponse. Nous ne voulons pas non plus de la violence. Donc, nous disons, la CNI doit être dépolitisée. Nous sommes venus ici avec les jeunes de la Lucha et d'autres organisations. Demain, la Mouka viendra comme la Mouka, mais ici, on est venu avant tout comme un peuple congolais. Pour dire, les palais du peuple, que le peuple, on écoute le peuple. La CNI doit être dépolitisée et que la loi organique sur la CNI doit être revue. Qu'on sorte les 4 délégués de M. Félix du bureau, les 2 délégués de M. Kabila du bureau, et qu'afin, en 2023, le peuple puisse avoir les élections qu'il mérite. Ça fait 4 cycles électoraux qui ont débouché ces 4 efforts de successifs avec les lots de morts, les contestations. Et quand il y a contestation, aucun investisseur sérieux ne viendra donner 10 milliards, 20 milliards dont le Congo a besoin pour se développer. Félix a un pouvoir personnel, il se sert comme une personne et le pays ne peut pas être brûlé à cause de M. Félix Lombo. Seul, Félix marche sur le pas de Kabila. Kabila a voulu tricher, Félix veut tricher, nous ne l'accepterons pas. Omega, donc souffrir pendant 61 ans. Nous dialogue et ça c'est pas de dialogue. Donc souffrir Congolais a souffert pendant 61 ans. Mais pour l'indépendance, cette fois-ci, nous sommes un peuple conscient. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas un peuple mouton. Nous allons régler cette affaire. Ma politicien, l'église trop dans la politicien. Nous allons régler cette affaire. Et maintenant, cette année, sinon, n'a pas Félix. N'a pas fallu, va tout baquer. Baquer n'est pas tika bisou. Mais dans la mer, Denis, pourquoi tu as chanté? Pourquoi tu as été? Ils sont à la cime. Toi, les autres, tu as dit que tu as la Denis, on compte à la chanson, mon frère. On va monter. Toto sala musala papa. Liboso mabeta kasi.
moto na betaka mbata na libandiana. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Chef, merci, ça c'est ce qu'il faut faire. On a combattu Kabila. On a combattu le peuple quand nous réclamons ses propres droits, nous n'avons pas déversé le bras. C'est Kabila! C'est le match de Kedi, c'est Kabila! Nous demandons un consensus. Il faut que toutes les parties prenantes puissent se mettre autour d'une table pour discuter à propos des élections. Toboyi. Nous allons tuer pour ce pays. Nous n'allons pas arrêter tant que la cellule ne sera pas dépolitisée. C'est ça notre combat. Nous sommes venus pacifiquement, mais voyez ce que la police fait. Voyez, voilà, c'est ça la démocratie. C'est calmé. Tout le monde Karim. Tout le monde Karim. Karim est ça c'est pas normal. Mais s'il y a que le peuple congolais qui se manifeste, pour la droite à Bango, à des militaires, il y a des policiers, mettre ma sasse, mettre ma gaz. Vraiment, c'est tout le monde. Le Colombo est dans la Simon à moto. On va foutre la peuple dans la balabala. La démocratie, on va dire ça, démocratie, démocratie. Ça, c'est la démocratie. Peuple congolais. À partir de la résistance. Voilà. Les Arabes qui sont sous deux fois Bouzoba. Tolobi, en tant que peuple, on ne peut pas continuer à être la risée du monde. Alors Tolobi, ils sont autorisés pour se joindre
appel à un mouvement citoyen, agenda citoyen. Toye ko se joindre na bango, nous ne sommes pas ici en tant que politique. Toye en tant que Congolais Koloba, non seigneur Tolingez à la malam. C'est ça. Et c'est notre droit. Mais nous regrettons le comportement de la police. Dans la police, il y a des éléments qui font vraisemblablement un Sénégalais ballon à la police. Vous avez vu cette police balongoli bilamba mutu en pleine journée, patike mutakala. C'est quelque chose d'inacceptable. Mais de toutes les façons, personne, même pas la police, peut remettre en cause nos prérogatives constitutionnelles. Parce que nous avons des droits, nous, en tant que citoyens, et nous avons l'intention de faire prévaloir ce droit-là. Tolobi, c'est ni politisé, Toboyi, Abou, Pia, la patrie ou la mort. Voilà. Dépolitisation ya CENI dans la Momoni makambo Tshisekedi asali Tshisekedi azobeta Tshisekedi en complicité ya Kabila azobeta mutu boye po azosenga dépolitisation ya CENI tokotika bitumba oyo te soki CENI eza dépolitisé te tolingi CENI netre toboyi désignation ya président ya CENI avant réforme tokokende na réforme selon la muka selon ba force sociale toboyi dépolitisation ya CENI. Merci. Problème est là, biso to yawa ici quand on a parlé du peuple. Parlons ya biso peuple congolais. Nous avons dit nos députés quand on a parlement, balo la biso peuple congolais. Car tout le monde comportement des députés, il y a affiché moi dit ça le peuple congolais to. Hein, on demande tout fan inzala, le peuple d'abord. Kena Koto, Moukachiwani d'abord, Maseba Wani d'abord, ma famille d'abord. Car dit le peuple d'abord, il dit peine. Tout peuple, ndotu yawa na parler du peuple. Toyeko yebi sabatoyo. C'est niaise à la net. Makambu ya kaji moyo, biso to sakubuya. To lobia te seni, bakambia ba église, bakamba yango bangomoko. Soki ba voter policier, babi misa policier. Soki ba voter FARDC, babi misa FARDC. Kadi pinde comportement, ya bantu hapa badini pouvoir. On va dire que soki to pouvoir, to unyata bino lukula kayasa. Kayasa yo du mona, bantu badiba dira, uzaku mona kana zaku souffrir. Nazaku lia biete. Article 64 et puis singa indikis nangana yawo na yako bimisa batoyo sans préavis
ça prévu papi mananda ko po ba zo salela peuple le côté uzo kufani okutuna ngai loko mususu pongana uyanela yo ba police na belo yo zolo bati luba c'est muluba qui est au pouvoir pourquoi zo bundise benga ina za muluba kozala muluba na za congolais tango ngana za congolais na zo kumona ke passe za kuleka na mboka ngana ke ndikubeta maboko pona ngana za muluba muntu zote ozwi pouvoir ya zalaka ya population pouvoir ya zalaka ya baluba soki okomi président okozala président ya bikolo nyonso okende kozala président kaka ya ekolo moko ya baluba obie ya bayaka ya bangala tumonaki na tetu kabila ndenge wana te ngai naza moluba naza kodeklare naza kolala nzala nauti mpe na biso na beyaka mongo na yawo ndeko na ngai azwi mosala kalipi nde mosala yango le peuple d'abord ke na kuto enjindila ndikoambila policier kotelemela biso te mpo la police ezali lobi ezalaki la police ya ndeko kabila lelo komi la police ya ndeko chilombo toye awa na manifestation pacifique sens nango ezali kolakisa expression na biso ya mécontentement par rapport ya ndenge ndeko chilombo balingi barobotize seni bakaporalize yango wana mo lelo bana mboka batelemi balobi non soki koboma lokola barosi chimanga na ba Thérèse Pangala bokoboma biso parce que wana yokota na actif na bango donc toye na manifestation ezali pacifique caractère nango mais la police ya ndeko Chilombo ye wana komi ko brutaliser ba citoyens congolais ye wana komi na intimidation akangi les ba camarades na biso mususu yango wana moni tozo exprimer mécontentement na biso la police a ko se comporter ndengo wana te tango balobi ke toza na état dit de droit la police aussi doit respecter nos droits yango wana moni lelo bana mboka bazali na manifestation on a réclamé ba droit na bango on a koloba non na robotisation ya seni on a koloba non na caporalisation ya seni mais mo oyo boyaki kotika eza déposé te est-ce que non le mémo est déposé mais est-ce que ba retenir compte na mémo yango c'est ça le problème to ebi ndenge bato oyo bakomanga na bokonzi ndenge batambolaka yango wana tosengi bango kaka batala exemple ya ndeko kabila bimaki na fenêtre parce que ye abundisaki bana mboka telemelaki bana mboka lelo bango bana intérêt au telemela bana mboka te parce que tozo bunde tumba oyo ezali ya démocratie merci beaucoup oyo eza na couleur politique te oyo eza na clientélisme te oyo eza tribalité na ntango toye awa ko dénoncer biso toza bana mouvement citoyen mwana mboka ozomona caché na biso na kati na biso ya ba activiste ya ba mouvement citoyen eza na ba activiste misusu baza proche à pouvoir oyo tango tozosala ba réunion na biso baza na biso lokola baza na biso wana mais sima nango baza pembeni bref bomoni ndenge basali ndeko na biso oyo ayaki elongo na biso kosala marche kodénoncer babiloko oyo nyonso peuple azosenga mpo na seni Et nous donner les mémoires, non, ça se fait pas. Non, on devrait être là, on doit appeler les mémoires. On va mettre un peuple massacre. C'est ça l'état de droit. Les pays est dirigé par des charognards. Mémorandum des mouvements citoyens adressé au président de l'Assemblée nationale. Voilà, Mémorandum des mouvements citoyens adressé au président de l'Assemblée nationale.
Honorable président de l'Assemblée nationale, nous, les filles congolaises et fils congolais, regroupés au sein de nos divers mouvements citoyens, associatifs, avons décidé de manifester auprès de votre représentation nationale, laquelle vous avez la charge de présider, afin de vous rappeler ce qui suit. 1. La République démocratique du Congo traverse une zone de turbulence politique majeure qui est en train d'éroder l'unité nationale et créer les clivages sociopolitiques, fragilisant ainsi notre démocratie. Cela est induit entre autres par l'adoption de lois ne tiennent pas compte des aspirations du peuple. La plus récente est l'adoption de la loi organique portant sur le fonctionnement et l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en date du 4 juin 2021. Cette dernière a ignoré volontairement les contributions des organisations de la société civile, de certains partis politiques et même l'engagement du chef d'État qui voulait une réforme réelle et profonde de la centrale électorale, notamment sur la dépolitisation et l'indépendance de la CENI. À la place d'adopter une loi qui répond à ces aspirations de Congolais, afin d'éviter de revivre les élections qui ont conduit aux contestations en 2018, la représentation nationale a choisi de défier le peuple en adoptant une loi qui consacre l'entière politisation et qui tue l'indépendance de cet organe. Ce qui présage un processus électoral conflictuel et contesté par les acteurs parties prenantes. Le refus de certains regroupements politiques, UNC, Ensemble, FCC, Lamouka, à désigner leurs délégués à la CENI est un exemple percutant du non-soutien de ces acteurs à ces processus. Les élections permettent d'opérer la sélectivité par le peuple du personnel politique en vue de mener des politiques publiques qui améliorent le cadre de vie des citoyens. 2. Aujourd'hui, l'avenir paraît incertain. Le risque d'une crise majeure ne sont pas écartés. Et contrairement aux engagements pris par les uns et les autres en faveur du processus électoral inclusif, transparent, indépendant et consensuel, nous avons assisté à la promulgation d'une loi qui consacre la forte politisation de cette institution d'appui à la démocratie d'une part et qui tue son principe fondamental de l'indépendance d'autre part. 3. Face à ces constats, le peuple congolais s'est résolu à se mobiliser pour vous interpeller au bon sens et à la conscience républicaine afin de réajuster votre démarche qui vise à contrôler le processus électoral. Ce réajustement doit aboutir à la dépolitisation et au renforcement de l'indépendance de la CENI et ses animateurs afin d'offrir aux Congolais les élections dans les délais constitutionnels qui soient inclusifs, transparentes, consensuelles, libres, indépendantes, démocratiques et apaisées en 2023. 4. L'Assemblée nationale est appelée à jouer de sa sagesse pour apporter les corrections majeures afin de sauver le processus électoral qui est déjà entaché de contestations préélectorales, ce qui ouvre une voie pour une vaste contestation post-électorale et par conséquent aux conflits sociopolitiques, ce qui entraînera sans doute un recul majeur à la démocratie. Honorable président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais a les yeux tournés vers vous et votre institution pour changer de paradigme vis-à-vis du processus électoral. Cela vise, entre autres, à apaiser les esprits des Congolais et d'assurer les acteurs parties prenantes au processus électoral. Un processus crédible, inclusif, indépendant, libre, apaisé et transparent est une source indéniable de la légitimité de nos institutions et de ses animateurs. Offrez ce processus aux Congolais. Il n'est jamais tard pour bien agir pour l'intérêt collectif et pour la nation, notre bien commun. Fait à Kinshasa le 5 août 2021 pour le mouvement citoyen APEC, Biso Peuple, Contarebo, Dynamique Congolais 60, Dynamique Ubuntu, Echa et Koki, FODH, Forum Citoyen, Jeunesse en Action, les décideurs, Lucha, Mwanamboka, SOS, Jeunesse en Danger, Vigilance Citoyen. Je vous remercie. Bon, Polo. Lelo toza awa tomoni toye ko déposer mémo eza déposé te totanya ngo libanda ba rejeter. Et est-ce que combat o façon zo monela ngo makambo ekokende malamu to tokosuka nango na nzela ou tokozonga kaka na 2018. Ndeko Polo ezali caricature ya justice oyo ezali ko s'installer na Congo. Soki biso lamuka tozali awa to rejoindre bandeko ya Lusha oyo ba combattre te combat ya lamuka azali ko mener ezali combat moko ekoki ko libérer illégitimité oyo ya ba pouvoir nyonso oyo se succéder na Congo ko banda na 1960 yango toye ko soutenir bango kasi ko koma sur terrain tomoni ete
bandeko oyo bazali kointerprete justice oyo bango bazali komona soki bazali kovivre na Congo bus eke biso tozali na Congo mosusu tokamwe komona ete bandeko ya lusha oyo bamanifeste démocratiquement pacifiquement basimbi eloko ya mabete kasi bazalaki réprimer basali bango nini bakangi pe bagaz la lacrymogène ebeti yango moto ekamwisi biso kokama mpe ezali ete tosengelaki tomona bandeko bayamba memo ya bandeko ya lusha kasi barejete yango en bloc kasi tozali koloba boye komba oyo tozali komene tokotika yango te ti na moment bakofléchir ndeko Félix akoretire oyo ye akokai signaki oyo babengi nini oyo babengi ye abenga soki ordonnance oyo ye azwaki po toyebi ete aretiraka tangu ye anomaki bandeko bakokendela kwa badministrateur na banque centrale tangu FMI abeti ye eloko aretiraki donc tozondima ete akoretire ordonnance na ye wana po ete to se trouver autour d'une table to sola makambo etali seni biso posa na biso ezali ete seni ezala dépolitisé. Pourquoi la dépolitisation? Pour ete muto ezali kokende na maponomi akoki jamais kozala juge parti ndenge nini ngai nazali na posa ete ba élire nga pe nazali kotinda bato na seni tango bango bakokende bakofabrike ba élection na image na ngai yango omoni lelo biso lamuka to mobiliser bien que ba réprimer na yebi so ete bakwe nyonso ezalaki inonde kasi bango pe ba policier na stratégie na bango ba panzi ba militant na biso mais oyo biso tolobi awa ezali ete dépolitisation ya seni et puis glissement ezalate donc biso posa ezali ete seni na biso ezala indépendante lokola c'est ça que ezali lokola CNDH ezali lokola ba institution nyonso to benga d'appui à la démocratie ezala tolingi seni oyo ezali oyo bango ba tie oyo bango ba caporaliser po ete maponomi ya 2023 et profiter na bango kai nalobaki yango déjà que non na etambo salemi ya mboka oyo soki toke maponami peuple akozwa bosomi te tosengaki na bakongomani nyonso tolata bukongole to manifeste oyo esengeli mpo na biso ezali na mobeko likunzi moko eza kopesa biso ndingisa ya kobotola pouvoir soki eza kotambola malamu te peuple ye moko aswazir mutu na ye j'espère awa toza na kati ya parler du peuple tokomi topesi bango memo baboyi yango awa tolingi tosala sikoyo oyo esengeli biso atake bakongole tosala oyo koya eya toza na kati ya parler du peuple soki bakoboma biso soki bakosala nyonso mutu moko ta kokima totelemi awa mpona komanifeste ke no Kongo eza mboka na biso eza mabele na biso te mutu moko te akozala likola peuple congolais na mokuse message nazaki nango yango wana. Ok, vraiment nous sommes là devant le palais du peuple. Nous avons répondu à Kabouya. Kabouya avait dit qu'il va transmettre des armes aux combattants de l'IDPS pour tuer le peuple congolais. Alors, notre détermination est là, nous sommes devant le palais du peuple. Nous attendons que Kabouya envoie ses adeptes pour nous tuer. Mais nous sommes là, nous voulons ceci. La CENI sera politisée. Aucun politisé va envoyer ses adeptes pour aller mettre ses mains là-bas à la CENI. Alors nous sommes là, nous avons fait cette descente pour déclarer notre droit. La CENI sera dépolitisée. Et aucun politicien va mettre ses mains à la CENI. C'est pourquoi nous avons fait cette descente. Nous sommes ici devant le palais du peuple, nous sommes déterminés. Et nous attendons les adeptes de Kabouya de venir avec ses armes pour nous tuer. Alors nous sommes déterminés. C'est pourquoi nous sommes là, presque nous sommes mobilisés tous. Merci, c'est ce que je voudrais dire. Ouais. Bandera balanzi wala bila mabo
tozomona ke toza awa tolobaki tokobanga eloko te tokokima lisusu te esengeli ete tosala mosala tokoki kosepela te kobeta bato kofinga bato kokomisa bato bonyama tolobi tolingi yango te peuple congolais partout ozali esengeli otelema parce que eza mboka na yo tokoki kondima te bato moko boye babetaka biso bato moko boye babima lokola bagank alors tolobi peuple congolais c'est le moment ekorevendiquer badroit biso toya na palais du peuple tomoni basoldat bazotinda mpo baintimide biso tolobi tokobanga te tokosala mosala mpo na mboka na biso tokosala mosala mpo tozala réellement libre tolingi tolia malamu tolingi tobika malamu tolingi tozala malamu alors esengeli ke congolais nyonso prendre conscience bandeko na ngai c'est le moment ntango ekoki tolibere mboka na biso le pays est occupé on ne peut pas accepter du jour au jour tovivre na la modalité oyo tokoki kosepela te